Jean-Marc Kabound jusque-là, Azana Katia IDPS. Et Jean-Marc Kabound, Asa combattant, Kalokula Babiso Nyonso Tobunda, banda opposition, Tilelo Tozana Katia, Tozi pouvoir. Jusque-là, Biso Nyonso, ba structure, il y a IDPS, ou soit. Pour nous, Kolongola, Jean-Marc Kabound, Ezaka na Moutomoko, Oyo Kolongola, Oyo Mouto a signé pour y Azal. Les Mouto a décidé encore pour Along. Ce qui est le président de la République, Oyo, na fonctionnaire qui président de la République, to engagé, mais yende mutuaza l'autorité morale entre guillemets, même si ils sont statutaires, yende qui président, il y a parti, pour alléger mandat que non, mandat spécial qui a dirigé parti. Makamou bien sûr, Eza, mais jusqu'à maintenant, Jean-Marc Kabound Aza, président, il y a parti, parce que décision. Oh, il y a final, oh, la décision et quoi et lobby, non, mon tutel à long. Ezana noté, Azana nous président Nabiso, mais tous là, hiérarchie. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui a le monopole. Il y a parti Nabiso, Eza, le président de la République. Jekoko Moulumba, gérant Congolo surnommé Jekoko Moulumba. Comme on a d'abord eu un câble à courant pendant Oyiba. Ya mundele mobu tous en aba réserve na bilo mususu Jean-Marc Kabound quand même azo mérité na respect. Jekoko surnommé Jekoko gérant Congolo muto amemaki na IDPS ezaki Jean-Marc Kabound tant basaki akor na bango ninga ni chef nanga ni président sectionnaire kuna tozalaki te basaki échange bayokanaki président ya IDPS président intérimaire tozaki naye bayokana bakor na bango ki abima président député national Jekoko acheté na provincial kaka ye ne amemaki est-ce que ko ebisanga bitumba ebundamaka nyonso na média au national fils mukoko afingaka président ayi oyebi place euta UDPS bazo aider yango te biso moko na opposition biso moko na majorité soki ezo simbate nde nazo biso mambu ya Jekoko atika théâtre soki a continuer nango naza sur même Nzambe a ko regretter pour anya sala ki ngabwa. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous me suivez, c'est bel et bien mon votre humble serviteur Yann Yungu, le reste de l'éternel de Bobakina va parler. Donc c'est un mingi pour mon abino bozolanda biso sur mon colo lelo. Bofana ba etando ekena bino bofana ba téléphone portable na bino bofana ba ordinateur portable bozolanda biso eza bongo sengo mingi pona biso yo mto s'abonner déjà na chaîne Ave Maria télévision. Cliquez quand on j'aime et puis partagez émission et vous allez malamu mingi yo na no s'abonner te ça la bena effort wana ya ko s'abonner et puis cliquez na cloche wana pour vous ara notifier à tout moment au ba information ezokota bongo ba information wa nini il y a ba information oyo tolobelara concernant RDC Mobimba en général, c'est-à-dire sport, musique, politique et si kanini moi nungu ezali de to kitara sur le terrain pour maramboato yokaki balobaki to monaki basalaki boye zalate nde to na ba confirmation na télévision. Donc laissez-moi remercier Abed qui est derrière la caméra ou azo filmer biso na mokola lelo émission kitoko o bozolanda bo pesa bongo merci na réalisateur Amakasi Abed on a bien les jeunes patrons les caméramans patrons Yemorozanioso. Donc merci beaucoup, merci maman Anasté la madame Préser en direct il y a Mikilia Poto kuna en direct de Londres. Donc ba salutation na yango yo mto s'abonner na biso sara oyo to senga na yo. Et bongo lelo mokola lelo tokolobela sujet moko o bomoni déjà na titre wana sujet moko très important à propos ya makambo ezoleka na mboka Congo. To ebité to bengango nini to ebité qu'est-ce qui ne va pas réellement mais to kitaki sur le terrain po to yoka ba oyo baza mieux placé à repérer biso explication claire na makambo tozo yoka to pe na makambo yo ezomona na partout par-ci par-là na kati ya mboka ya RDC yango sans plus tarder na bani na loboko na nga ya gauche. Bonjour. Bonjour ndeko mopanzi sango. Merci beaucoup to monio mokola lelo na invité soko se présenter na baro bazolando partout na monde. Oh baye binga été baye banga yo on a se présenter devant yo te tozala na ombala ba émission nyonso to sala kangona yo André Kabangi chargé de communication à Ligue des Jeunes
naza communicateur historique ya jeunesse ya IDPS pe ya Congo. Merci beaucoup. Toza pe susu na loboko na ngai ya mobali kote oyo naza pe na ba ndeko na nga ba cadre pe ya IDPS kaka to bandi na papa kote oyo. Bonjour papa. Bonjour Ndeko, bonjour journaliste. Comme on a ezali monsieur Papi Mungomba, naza secrétaire exécutif ya Ligue des jeunes Moamba, la fédération à Moamba, ya IDPS Tshisekedi. Voilà, merci beaucoup. Toza pe susu na ndeko kuna nsuka. Bonjour. Bonjour Ndeko, comme on a et Oscar Géris Tchoulou. Je suis le président sectionnaire de l'Emba Sud de tous les jeunes. En tout cas, merci beaucoup. Et ça, bon, bandeko, oyo, tozo apenda lelo temps, ya ko décortiquer marambo ezo se passé na kati ya RDC. Moi, nungu ezo lobama moi trop. Siko ndeto yambi bango lokwa baza mieux placé ya kobete la biso. Réalité nini oyo ezo leka vraiment poto kango na monko na bango moko ba oyo baza mieux placé ya kobete la biso masolo wana. To bandi na ndeko kote oyo, qu'est-ce qui ne va pas vraiment na kati ya IDPS? Oui, na kati ya IDPS, qu'est-ce qui ne va pas, c'est trop fort. L'IDPS va bien parce que jusque là tokoloba ke non IDPS ba tozo bangi tolo IDPS eza IDPS Tshisekedi o eza lokola maison mère socle ya IDPS eza nde IDPS Tshisekedi jusque là oyo ya papa Tshisekedi wa Mulumba les Sphinx o isali ke de bimisi ndeko na biso moko na kati na biso Félix Tshisekedi le comme président de la République o ezo kamba mana ezo kamba mana monsieur Kabund na secrétaire général na biso Augustin Kabuya na biso nyonso ba oyo toza na kati nde ebengami IDPS famille IDPS ya munene ba IDPS mususu wana on bon to kontaka ngote to ebi ngote mais to ti ko kamwa tâtonnement po biso to landela nyonso ebandaki ko kambama ezo kambama na ebite tango lo ba ebandaki ezo qu'est-ce qui ne va pas faire? Merci beaucoup. Bon des fois aussi ba benga ngoko libako ya munoko mais ce qui est vrai, na fondement la question, tout bien que non, IDPS, qu'est-ce qui ne va pas dans IDPS? Jusque-là, IDPS, il n'y a pas que non, parti na biso, tout na question, qu'est-ce que c'est? Mais ce qui est vrai, na famille, nous sommes baiser, ils ont raté. Makamope, ils ont raté. Moi, nous ezala ki nakati, mais za nakati ya famille, to arranger un poteau si ce dossier wana. Mais ce qui est vrai, l'IDPS est toujours fort. L'IDPS est toujours fort, mais balobi nous moi libakwa munoko ndongo lo bezala kanango mais tango lo bango déjà et puis ça déjà moi raison mo bina bato yo bazo circuler ba message que moi bo kese nezali na bato IDPS et puis na ndego oyo lobi ke abanda ke puis orange azo kamba mais c'est Jean-Marc Kabou. Merci beaucoup. Jean-Marc Kabou jusque là azana kati ya IDPS. Et Jean-Marc Kabund asa combattant kalokola babiso nyonso to bunda banda opposition ti lelo toza na kati ya tozi pouvoir jusque là biso nyonso ba structure ya IDPS ou soit pona kolongola Jean-Marc Kabund ezaka na mutu moko oyo kolongola ye oyo mutu asinya po ye azala de mutu oyo ko décider encore po alongo so ki tozolobela ezana neza président de la République oyo na fonction qui président de la République to engagé était mais yende mutu azala ko la autorité morale entre guillemets même si eza statutaire te yende azala qui président ya parti pour alléger mandat que non mandat spécial qui est à diriger parti. Voilà président Rande azana charge ya kolongola ye à part ye mutu mususu azana charge ya kolongola ye te donc wana eza ndenge ba propos ya invité nanga oyo azolo ba sur le terrain biso toza wana kaka po to tuna biano to tuna ba question biano zo utana bango moko na leki na président sectionnaire ya Lemba donc président na habité soroyo ki question to tuna ndeko koto yo na habité selon yo vrai ou faux IDPS eza toujours together ou beza repanzana de banglais balobaka together. Merci beaucoup ndeko pona mutuna wana eza mutuna moko ya kitoko makasi elobami ke place bana ebele baza makambo ezangaka te po UDPS eza parti ya munene
eza parti de masse, parti de cadre oyo ekokozanga makambo te. Makambo eza na parti na biso, eza makambo oyo ya leadership. Mais eza na ba préalable oyo tozobenga ba condition moko boye oyo ezosala ke makambo wana ezala na niveau moko boye ya bakonzi oyo ya likolo bakoluka moyen de sorte que basi trouver solution. Makambo eza wana eza ba makambo ya leadership oyo bakonzi na biso baza likolo bazoluka mpe koluka ndenge nini ya kobongisa ngo. Jusque maintenant makambo oyo bato bazoloba wana eza ti, makambo eza ti, ozomona makambo eza ti. Chef de l'État ye moko awutaki kobenga CG pour solola na ye concernant makambo ya parti, parce que nungu ezalaki o Jean-Marc Boye o ba CG o ba secrétaire bato bazoloba nyonso bazoloba wana makambo bien sûr eza, mais jusque maintenant Jean-Marc Kabound aza président ya parti, parce que décision o ya final o bakokoloba décision ekwei elobi non mututel alongo eza nanu te, aza nanu président na biso, mais tozozela hiérarchie. Jusque maintenant, celui qui a le monopole, il y a parti Nabiso, et ça, le président de la République. Ça, on ne peut pas marcher. Donc, tous la décision finale, autorité compétente, de Tokoye Bandengini. Namoni ndeko koto azape na quelque chose à rebakisa na habité sur passer micro pour alors quelque chose à rebakisa par rapport à la question. Oui, merci ndeko journaliste. Juste na bakisa eloko moko. Ce qui est vrai, selon statut Nabiso, ce qui tolingi tolongola bande konabiso ou soit monsieur Kabouya ou secrétaire général ou soit ndeko nabiso Jean-Marc Kabound kolongola bango na parti et singeli toluka d'abord parce que ce qui est vrai toyebi biso nyonso na kati ya famille na biso toyebi lolenge nini Jean-Marc Kabound azwa ki ebonga okamba parti na biso ezala ki tokendaki na congrès te pour voter comme président. Mais ezala ki na mandat spécial oyo ba pesa kié et pas mokonzi oyo mandat okamba biso parce que akoma ki na indisponibilité ya comme mokonzi amboka siko il ne fallait pas kimuler ndi atika apesa ki ebonga wana yango na lobaki ke non pona kolongola ye à moins donc au moins que décision oyo signaki pour akota ndé ko sa renir alongwa. Mais il y a aussi un problème. Parce que ndeko na biso nyonso eloko bakomi ko réclamer ezaki tokende na congrès. Na congrès pourquoi? Parce que na congrès ndé to batu nyonso à l'unanimité ba ko voter ko za siko volonté ya mutu moko te po abimisa bakambi ya parti. Siko koma siko batu nyonso ba ko fanda na ebonga ba ko fanda na famille ba lobi ke nono biso to poni kingani na songolo na mpakala po ba sa ba diriger parti na biso. Ndé eloko wana siko oyo batu nyonso bazo senga ke no tokende parce que mandat spécial est comme ko kende na comme to kende presque na 4 ans. Alors dès le qu'on a réclamé mandat spécial pour nous parce que avec mandat spécial muto bato ba comme parti ba la redevable na parti et après tout ba ko la redevable na base ndé le ko atoma to réclamer yango wana sinon makambo ya nungu bien façon ko ba no le parti bato akomi kolongwa ou bien ba réclamer we rébellion ko na parti jusque là égalité. Vraiment jusqu'à la rébellion égalité nazongi pe koto na loboko ya moi sindeke balobaka na mboka na biso Congo. Monsieur André, question toto tuna yo na kati ya IDPS monsieur Jekoko Mulumba azanani. Merci beaucoup ndeko journaliste. Ndeko Jekoko Mulumba aza gérant Congolo Mulumba. Aza chargé à mobilisation, Aza national, Aza parmi les secrétaires nationaux, nous sommes bango na IDPS. Aza cadre. Aza cadre, réellement, qu'est-ce qui se passe entre yé et monsieur Kabound? Naza na information te yo ne muto koye bisanga yi. Oh mais yo bien ngote ke comité ba makambo ya ko la pouvoir ya ko la nini bokonzi na kati ya IDPS. Soki ekomi mambo ya ko la IDPS ndeko nanga il faut ndeko Jekoko aza na ba réserve ndenge na ebi kombo ozobenga bobengaka Jekoko eza kombo na été kombo Jekoko quand même na évoluer na Kingabwa nazaki cadre kuna nazaki secrétaire ya section moko na kati ya Kingabwa na Lobo na Veni Lobo ba 2007 2008
Jekoko Moulumba, gérant Congolo surnommé Jekoko Moulumba. Kombo wana d'abord euti na ba câble ya courant banda oyiba ya mundele mobu. Toza na ba réserve na bilo mususu. Jama Kaboun quand même azo mérité na respect. Muto apesi coupe. Il faut toza respect na ye. Hein? Match betami il y a Ligue des Champions. Cristiano na ba joueur mususu. Mais Ligue des Champions se pesami ba lo ba Cristiano de apesi. Pour y a qui combo. Ça dit tout comparer tout ya ko la pouvoir na jeko bande journaliste. Tout ça peine na ba réserve. Bino songi leki. Neka ko expliquer ngana no na kota la profondeur. Mais en réalité biso la pouvoir. En réalité biso tozo le barara oyo peuple azolo. Donc tant peuple azo circuler information ne biso to ya retour na bino poto zo confirmation pour biso to yebike dimanche tu ko leka bitumbe bunda maki pour na pouvoir. Yango tozo tuna bino bato boza mieux placé à expliquer biso. OK. Bituma e bunami dimanche eza bituma ya positionnement. Eza ya pouvoir te. Bituma ya d'individu ezo engagé parti te. To longo la ba théâtre wana. D'abord, Jekoko surnommé Jekoko gérant Congolo. Muto amemaki na IDPS ezaki Jama Kaboun. Tant basaki akor na bango ninga ni chef nanga ni président sectionnaire kuna tozalaki te. Basaki échange. Bayokanaki président AI de PES. Président intérimaire tozalaki na ye bayokana na bakor na bango ki abima président député national Jekoko acheté na provincial. Kaka ye ne amemaki. Est-ce que ko ebisanga bitumba ebundamaka nyonso na média au national fils Mukoko afinga ka président AI. Oyebi place euta. Kana na ye ezaki balongole na fonction pour na kozongisa ndeko gérant Congolo Moulumba si nommé Jekoko pour abando yiba bakabli ya courant. C'est-à-dire ceux qui azo respecter mokonzi ya parti te ngape na ko respecter te na part nanga na ko respecter te pour na nini tango Jekoko aye d'abord parcours ya Jekoko et outi ndengeni Jekoko na 2006 azaki kabiliste anibenga ki ngaite azaki na PPR. En 2011, Jekoko a postulé comme indépendant. Abondisi biso. Naza na témoignage moko eza révélation bandeko mingi bayebi yango te eza ndeko mo babenga Dijo. Abando fana na chai. Na bitumba na ya Jekoko contre Serge Welo. Bamimisa ndeko na biso mbuma moko bolimbisa ngai bandeko batali. Babimisa mbuma ya ba mibali bili moko ilongwa. Na bitumba ya Jekoko. Na terre ya waya. Atinde la biso major moi comme son colonel Longange Terminator n'époque wana. C'est-à-dire lelo kolobake Jekoko azo welela parti akomanani aza traître. Soki positionnement na bango bitumba ya banjoko matiti ndeto mona passe. Toboye kokota bambwana. Mais UDP c'est parti à masse, c'est parti à bakatote. Chaque fois ceux qui ont ebisaka OK IDP c'est parti ya masse o akoloba o yaye o azo sepela nango na o azo sepela nango te ya koloba o yaye o akoloba o yaye mais ya mutu ya to sa la nini to trouver solution ezaki Jekoko atira théâtre soit na posa OK Palou aki osaba théâtre na ye azaki na PPRD aye na indépendant MLC UDPS lelo lobi to ebité soit qui Palou soit qui INC makamuna ye etali bisoti mais kolobaki abimisa ki ne ozobita masolo dimanche et ça la kinga passe na ye na kuti bandeko moko bateme kwa kolobaki bazo soutenir Jekoko na bilo mobu exécutif chef nanga lobi bien mokozi nanga lobi très bien moi na ça commenter kuna ezati alobi na IDPS problème mon côté ezali et si ka bato bafandi makambo ezanga te pona ni eza mabota misusu bato bazokufa likolo abitabe ya pamba ya 100 francs mais esika oyo po Kongo ebonga IDPS eza lokwa pays ya muke na kati ya pays ya munene soki IDPS eza na problème te c'est que Kongo ezobela hein eza te po ekoti na pouvoir IDPS et bando ça la rôle nango ya opposition normale ya kocha pression na pouvoir au pouvoir les autres ça ya malamu te basa ni babomisa mais le contraire IDPS bazo aider yango te biso moko na opposition biso moko na majorité soki
ezo simbate nde nazo biso mambo ya Jekoko atika théâtre soki a continuer nango naza sur même Nzambe akoregete pour anya sala ki ngabwa a retirer buzoba na ye oazo sala travers nani président aïe IDPS mais en réalité tout le monde a parti mususu ba parti mususu soki bazo bundeza raconte ba parti mususu mais pourquoi à tout moment za la rara entre bino na bino au moins là mo bozo acquiser secrétaire général un mo bokena kingani un mo bokena pourquoi entre bino na bino pourquoi OK otuninga mutu na malamu mie ko vivre nando kike ko vivre na hypocrite comment nandako mais aux amona webi ki azando ki vivre na mais hypocrite ou ala ki sa position na été c'est-à-dire biso to za ba hypocrite ti ba parti malette wana ozobenga ba parti eza ba asbel le lot aux deux partis politiques na RDC tiana mutu na yo pe webi yango mais bosala kango na nko premier parti politique eza UDPS deuxième parti politique eza Palou ou etira les aba asbel eza le royaume la polémique on peut perdre papier pelé pour les jambes eza le royaume la polémique eza parti politique des asbel eza parti ba cadre ceux qui autorité morale lobby iyo mokoza za na bino aza la peine na yo ba fukami mais na IDPS bongote président de la République a retiré signature pour na base non pour na ba cadre eza parti à masse pour masse c'était les maki kolobaki toboyi accord bosali ezo engagé bino c'est-à-dire biso soki tomoni mabe tolobaka so tomoni malamu tolobaka ezaka biso te kenya na Afrique du Sud parti ya Nelson Mandela kaka bango moko ne babenga na ba président na pesa exemple ombala Jacob Zuma nani alongola Jacob Zuma na pouvoir eza parti naï eza parti naï ne longola na pouvoir bongo so ekomi na UDPS il faut komesa na démocratie et loko ezoboma eza démocratie nde UDPS soki ota eza union pour la démocratie et le progrès social démocratie eza na kati kokende liboso eza na kati lisanga to unité eza na kati bokoki kozala unité sans que boye ba idée ya misusu il faut yoka idée na ye idée na yo idée na nga nde toke na unité idée ya hypocrisie te ya PPRD d'abord pour te évoluer aux ebisanga izara lisusu et comme FCC PPRD kufa tant que élection salema ekufa nango kuna des députés bazati ba député nyonso ba démissionner voilà quand les mêmes questions tozongi nango koto yo et pas ya président koto par rapport à question la réponse est bon ndeko il faut koyeba tout d'abord que nalobaki bien avant que toza parti de masse biso philosophie na biso eza peuple d'abord ça veut dire que UDPS ezalaka na pyramide renversée et d'ailleurs il faut savoir que bato bapesaka bakonzi pouvoir eza peuple population donc ce n'est pas les sentiments ya mutu oyo edirijaka yango wana biso so omonaka ke na parti soki likambo esalami tobandi kotombokela ba chef na biso soit tobandi eza kotomboka kutu te eza kolakisa bango nzela ke odevie na ndenge mibeko na biso ya parti ezoloba donc ntango nazoloba mibeko eza règlement d'ordre et statut na biso oyo ezokamba biso tozala na bapréalable wana nde edirijaka biso eza sentiment mutu te donc soki omoni ke totelemeli mutu c'est que aza en dehors ya idéologie tshisekediste parce que biso tozoprône nde bavaleur ozolanda biso tozoprône bavaleur tozoprône éthique ozomona donc soki omoni ke mokonzi na biso bayebisi ke non makambo eza boye makambo nyonso wana eza na statut na biso tozolanda boye état de droit oyo tozoloba wana c'est par rapport ya bato oyo makambo ezala na parti na biso donc même Etienne Tshisekedi paix à son âme tango makambo nyonso abanda kosala makambo nyonso ndenge abanda kosala abanda na kozonga na base epesi ye mayele epesi ye ba opinion na bango nde ake kosalela sikoyo ba opinion wana soki base emoni ke no azosalela ba opinion wana te déjà bamoni ke no akei libanda base ebanda kotelemela ba ye epuis azongeli mpe base ozolanda ndenge ozoyoka ndeko azolobela makambo ya Jekoko na ngaka na beta sete omoni eza na bato mosusu oyo tobengaka ba opportuniste
soki ye amoni ke position eza mabe omona wana place wana à côté le maté omoni akomi lokola sournois moko boye aotalela yo musika soki amoni ke non position wana mutu a travailler ti aloni déjà biloko ebimi komona mutu wana aye pona kolia nga pe na lingi pe na aider yo c'est comme ba Jekoko Mulumba omoni na 2006 Jekoko azala mutu a dit des pestes ba combattant ebele ba kufaka ozomona aza naza na ba photo na yawa oyo aza na ba polo a peu perdu abanda ko instrumentaliser ba jeune ya peu perdu bazo ko s'affronter na ba jeune ya IDPS ba jeune ebele ba kufa o toko ko lobela te ce n'est pas à lui de se porter garant lokola porte-parole ya parti soki ba problème eza na kati na biso toyebi statut na biso na règlement na biso ndenge epesaka biso nzela ndenge ni toko ko réclamer ozolanda makambo eko kozala pe na parti mais toko kopesa te ke mutu mo individu moko boyi oyo azo respecter mibeko na biso te il ne cotise pas ozomona parce que soko otali ndenge toza wana chaque mois tokotizaka na ra banque tokotizaka chaque mois oke opesi 1500 na yo ndenge ezala na parti na biso mais soko olandeli Jekoko so natuni règlement na biso ndenge ezalaka akopesa ata article moko ya parti te soki topose ye question ya makambo par exemple ya président ai na ye okomona ke ezaka guerre ya leadership tango amoni ke no président ai akomi na base kuna ozomona akomi na base kuna ya makasi azomona ngande nazalaki awo ndenge bando akomikosa ngande nazalaki awo yango wana azo instrumentaliser ba petit wana mosusu oyo baza inconscient de sorte que babundisa président ai omoni il faut faire beaucoup attention parce que neto za na parti wana makambo mosusu ba secret mosusu ezaka entre président de la République na président ai na CG ezana oyo tobenga les arcanes les secrets des secrets ozomona makambo wana toyebi yango mais quand il y a des problèmes ndenge ozomona biso ba combattant moko ya mécontentement d'ailleurs ndeko avuta ko souligner kuna mécontentement oyo ya crise ya ba combattant mosusu na ba biso mosusu tozomona clarté yango wana nde tozo réclamer et puis réclamation na biso moko ezalaka pe administratif ozomona tokenda pe tokomi totiki na secrétariat général ba répondre mais okomona ka individu moko boye abando instrumentaliser bato tala ndenge bazosala ba mosusu be ba jeune mosusu wana ba kuluna mosusu wana ba se porter non toza bato ayi DPS ba koteli ba infiltrer biso bandi ko sala buzoba osomona nde makambo wana oyo ebandi parce que nous devons faire attention yango wana nazo kebisa ba combattants ebele nous devons faire attention pourquoi parce que banguna ebele ba koloka moyen ya que ba séparer biso ba profiter na séparation wana ba banda kosala ba buzoba de sorte que image ya chef de l'État ezala vraiment ternie. Alors nous devons faire beaucoup attention. La réclamation na biso ezala vraiment intellectuelle. Ça veut dire que tozala na mayel avant que to réclamer. To koko landate un individu parce que on peut dire que bon lelo mutu kingangi moko ya pe perdre aye abandi ko bunisa Kaboun boke na sima na ye. Est-ce que vous allez bongo? Ouais, au moins dit que wana eza ba illusion. Mutu moko il y a MLC parce qu'ils ont soutenu le chef de l'État abandi ko bundisa Kabouya parce que nous avons des problèmes avec par exemple le CG Kabouya. Abandi ko bundisa yope o loza mutu combattant ozongi na sima mutu wana. Non, ekoko za la bongo te. Ekoko za la bongo te. Que guerre de leadership na parti na biso et pekisamité mais elles ont quand même ordonné. Pourquoi? Parce que tant qu'on a un parti politique, il faut qu'on ait un projet. C'est derrière ces projets-là, on va matérialiser le projet. Voilà, merci beaucoup. On a habité chef côté au Sokozana. Quelque chose qui s'alloie argument sur le dossier. Merci beaucoup, Ndegonanga. Ce qui est vrai. Bon, ngai na linko loba mingi batuté surtout Mutloka Jekoko qui est d'abord c'est un honorable un député provincial il y a ville à Kinshasa. Jekoko Mulumba ce qui est lot toko lobela muke c'est juste nako linga kolobela mingi sérieux parce que ce n'est pas important mais comme il faut devoir et respect il faut y perdre devoir ba autorité à partir respect même si bazam mabe même si bazam malam. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut revendiquer. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut s'affronter. Nakati famille et bonga bongote. Pourquoi dans le Beli Bongo? Là, je m'engage comme étant un secrétaire exécutif de la Ligue des jeunes Moamba.
biso toza na ndenge to fonctionnaka ndenge toza na kati ya organisation ya parti. Il y a des fois toza na mwa manifestation ba organisation tout ça. Combien de fois tosi totoka na porte ya Jekoko en tant que fédération ya mwamba oyo ye aza na kati. Jekoko a répondu biso avec insolence. A mekata ko pesa biso opportunité te que notre sur la tanaye. Mais si aujourd'hui, à comme le makambo IDPS, bon, t'as mis en profondeur. Mais ce qui est vrai, ce que moi je veux, c'est que tout dans la manière et à comment qu'on revendique le problème nabiso, ce qui est vrai. D'une part, papa, tu vas aller faster. Bakamina biso basé na makambo o toujours réclamer envers bango na ndenge bazo kambela parti. Oyo tokolo ba awate tokweta yango libanda te parce que to sito lobela ngo déjà maintes reprises. Jamais Kabound zana mabena ye, CG Kabound zana mabena ye envers surtout biso ba jeune. Surtout biso ba jeune. Mais tokolo bango na ndenge wana te. Baza ba considérer il faut to devoir bango respect. Voilà, merci beaucoup. Tozara na yo penza question msusu oyo ezo circuler tozo peut-être autant na bamboka bapaya le roi na Afrique du Sud. Tomona un président na kati na fonction na ye, mais il paraît à tonga inda ko boy ba interpeller à qui ko répondre na justice. À qui ko répondre que te eza mais tozo comprendre te en réalité na kati ya Kinshasa et Congo RDC mutuloko la question dans l'ingapenda muta a limbola et ils ont pas non mais muta limbola nga koto monsieur André quelqu'un oyo azana président de la République te mais ba interpeller na niveau justice pour akeko témoigner makambo moko boye oyo et c'est pas ça qui mais abo les messieurs abo iko kende ko répondre à la justice soit disant pourquoi parce que asa ex-président de la République. Merci beaucoup. Vous posez une question. Oui. Ok. Pour répondre à Bisson, merci. Ex-président de la République. Au hasard en vie, tout ça, M. Joseph Kabila, le sénateur à vie. Yes. Bon, vous savez ce qui est vrai. On a répondu en tant que local juriste de formation. Ce qui est vrai, justice est na procédure nango. Et il faut que la juridiction nini o bazo invité mutu ya rang songolo po akende ko répondre ou bien akende ko répondre na likambo mpakala. Bon, à mon humble avis, ce que je sais, il y a affaire, il y a meurtre, ou soit il y a assassinat. C'est quoi? Comme na minute oyo, justice, il y a haute cour militaire, et banda ko linga, et avocat ya victime banda ko linga akende ko répondre. Est-ce que les préalables les a que est-ce que Mibeko et Sengel et prévoir que un président, ex-président, a aucun de répondre sur un problème, ils ont impliqué ou soit des prêts ou soit par témoignage, a aucun de répondre na une juridiction militaire. C'est la question qu'il faut se poser. Ce qui est à bon côté. Là, je ne sais pas parce que rejet wana ya rejeté requête wana, je ne sais pas. Ma motivation na ba soubassement na ngonde na ebité. À ce que moi je sais, na ebi que les a passé na mboka na biso makambo elekaki na gestion ya ndeko na biso Joseph Kabila na makambo ebele oyo asalaki na bokambi na ye. Alors biloko nyonso wana c'est à déplorer et la justice doit aussi nous aider à avoir la vérité ou c'est la véracité sur makambo oyo bazo infliger ndeko na biso Joseph Kabila. Voilà. Okay, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Quand même question on a tous en côté na monsieur André, monsieur Joseph Kabila bimi boy kato nini o alingo se présenter na justice congolaise. Ndeko journaliste na état de droit boy kazala raté intouchable azala raté. Ouais. Ndeko Joseph Kabila abando sala ba confusion kala ayeba kiteni abando sala. Mais na mito aniyebike aza elingi ya pamba babanda obenga président aza en place Kabila comprendre ce que aza elingi ya pamba na mutu na otoni exécutif aza juriste oyo qui réponse à pression mais attaque congolais attaque patriote souci naza nango Kabila souci nanga eza que un jour
akota makala CPIT makala na ki otikele bitabe alia pe bitabe ayo ka souffrance po biso to mona pasa la biso c'est-à-dire ceux qui va convoquer obligatoire il faut attendre eza comparaison balobi te bakanga ye mais eza révélation major wana uta ki libanda akimaki na dossier ya ndeko na biso ya droit de l'homme chez Béa na Fidèle Bazana ndeko wana lobi ke muto apesaka mot d'ordre ya koboma chez Béa eza ndeko Joseph Kabila. Ok, félicitations organiser élection na mboka oyo au salaire remise et reprise ezaki obligatoire pour Congo eza bilanga ya papa na binote maman na binote Congo ezaki eza bilanga ya bakoko na biso nyonso. D'ailleurs c'est lo ba rumeur nde toyokaki na bakoko na biso ke oza congolais te. Tango ye félicitations quand même na élection na yo. Effort na yo nde lelo to sa pouvoir. Na élection organisée qui ezaki obligatoire. Pression de kindape au sala bongo. Mais kende o répondre. Coup d'ordre militaire wana ceux qui eza corrompu. Batala sima bazonga bato. Toza na état de droit. État de droit intouchable à Zati. Directeur à cabinet, à président, à Kenda qui peut répondre. Ba conseiller naé, Lelo Nicolas Kazadi à Kenda répondre. Voilà. Ba cadre ya IDPS, ba Peter Kazadi na Misusu, ba Kenda répondre. Ba qui peut ba député. Voilà. Mais wana yo mtolobi a kendo répondre mais bison sotoye bi Congo mbeye bi que soki azara protéger puis azara na ba assurance Misusu c'est parce que bino va vous protéger raé. Bino, quand je parle de Bino, c'est-à-dire parti IDPS, où ils ont le pouvoir de se protéger. Ok. IDPS, attaque parti, il y a démocratie. Et quel est le anti-valé? Oyo qui va cadre, nous sommes des barbettes anti-valé Razanani, Moïbi, Ndoki, criminel, net Joseph Kabila, ceux qui atteignent un dossier assassinat. Aza criminel, aza anti-valé. Comment te protéger? Bato azande na confusion. Il dépêche comment parti ou les autres anti-valeurs et qui ont protégé anti-valeurs. Dans la confusion, ni potant aux agis tant ou mais c'est caméra et tout le monde a dit bolibéra qui tant ou yaki ngani bolibéra qui mais il y a ba dossier nous sur ça on aussi les lois simba qui était pourquoi et ya kamala mon côté d'abord tous en respect il y a Joseph Kabila attaqué sénateur en vie en dehors il y a wana donc vous avez dette morale en dehors il y a eloko wana ya ko organiser l'élection. Tous en respect na ene eloko moto aza criminel asa ba fausse commune na boko aza ba dossier par là to lo ba ke bozana na dette morale na ye yango ti le bolingo livrer te wana elobi yo te papa réponse na yo parce que bandeko mususu to mona ba ke faire face na justice mais ye bakata les ebele o to justice toko nakoka to maloba te justice toko zo esika ya justice te analyse na sala attaque combattant justice ceux qui ba bengi yo causer la première convocation, deuxième, troisième mandat d'amener. C'est-à-dire, est-ce que ça y est mis bon, tout comment on a procès, ils ont continué, ceux qui ont été. Tout comment on a procès, ils ont continué, ceux qui ont été. Tout ça, on a la même question, na président Cotonou. Merci beaucoup, Ndeko. Concernant Malobawana, il y a question, il faut que Bisso, le chef de l'État, Tangwayaki, Alobaki, il ne peut pas s'impliquer ou s'ingérer dans makambo ya justice. Ozomona, alobaki justice ya esala makambo nango. Parce que si les chefs de l'État a s'ingérer dans makambo wana ekozala mabe. Maintenant, na côté pe ya droit. Ozolanda, na côté ya droit bakoko kosala makambo en dehors ya mibe côté. C'est-à-dire quoi? Constitution na 2011 boyebi Hippolyte alias ndenge na bengaka ye Hippolyte alias Kanambe atayi basalaka kabana bango ya kotaye constitution de sorte que azala protéger vu kayeba ki azala na bambeba déjà ebele na bamakambo nyonso elekaka banda 2006 bamakambo elekaka wana batayaka constitution pour protéger ye. C'est-à-dire quoi? Azala sénateur à vie. Ce qui est sénateur, faut interpeller ezalaka ba préalable ou ba condition où il faut balandela
ozomona yango wana omonaki ke ce n'est pas dire que ye Kabila boyaki non devant la loi muto oyo aza likolo azati biso nyonso toza ego et puis toza na se ya loi ya mibeko ozolanda alors ye aboyaki te c'est-à-dire bato wana pe balingaki kosala dictature te tango batali ndenge mibeko ezoloba balobi no bakoko imposer yete il y a des préalables oyo ezo il faut balandela ozolanda balandela yesote makambo wana soki esili kuna na à partir ya Sénat nde bakoko interpeller ye po aya sukoyo a témoigner mais ce n'est pas dire que makambo wana esili ka wana non makambo esili te c'est en cours ozolanda makambo eza en cours koloba te ke biso tozo protéger mutu non biso toza parti étatique hein biso toza parti politique biso excusez biso toza parti étatique non il faut obongisa place wana ozolanda biso toza parti politique dans un état ozomona na banda koloba wake na parti na parti na biso toza na règlement d'ordre intérieur na statut oyo eza ezokamba pe parti mais mboka eza na constitution oyo ezokamba mboka mobimba na kati pe ya institution mosusu eza na ba organe ba loi mosusu oyo ezokamba ba institution mosusu wana donc makambo ya Kabila wana eza makambo na biso te c'est comme si ozo pousser biso to sala ba compte à rendre hein nde ozo lobake non bino nde bozo protéger non ce n'est pas dire que non chef de l'état tango yaki na bokonzi alobi que je suis le président de tout le monde naza président ya parti politique te naza président ya kingani te naza président ya tribu te mais aza président ya bato nyonso et il ne peut pas s'ingérer na makambo ya droit yango wana. Voilà, merci beaucoup donc merci beaucoup na bao bovandaki mo ebele po bolanda biso donc vous comprenez que la télévision est bongo donc suite à programme la biso lelo tous en obligation de mettre fin à l'émission la biso mais tous ça la volume mususu oyo bokozwa penda ba révélation mususu oyo eza bongo caché mais na habité ya mbote to dénoncer to désannoncer émission la biso mokola lelo na lingi nazwa ba avis ya ba invité nanga mokola lelo par rapport ya mot de la fin la bango par rapport ya émission ya lelo to bandi na chef Kotoyo mot de la fin là par rapport à entretien à lelo zani. En tout cas merci beaucoup mot de la fin zate parce que tozali tokozala paix tokozala kaka vraiment en tout cas na sepeli d'abord na koleka na itando na bino en tout cas na Ave Maria télévision ezamba la libosote je crois qu'à la prochaine encore beaucoup invité biso tokoya c'est ça et to comme déjà bana ndako c'est qui est vrai na lingina lobalika momoko parce que les loto ekolobelaka makambo ya etali IDPS IDPS ezali parti parmi parce que na pays na biso to bossa na tekeno na pays na biso tozana une affaire à 100 quelques partis déjà beba centaines de partis maintenant biso IDPS yango moko tozali déjà toza ba million na ba million ya ba adhérents ou bien ya ba membres na ba cadre toza une affaire ya ba 2 ou 3 millions de personnes na RDC Mobimba. Alors encore ce qui n'a pas chiffre c'est par rapport à ce va se rétracter mais bakozonga na bango parce que d'ici là toujours dynamiser parti na biso ba base na biso déjà moi en baboza na kimia d'ici là ma solo ezozonga nango calme je crois que yabino toko sala de sorte que moi en tambola na kimia déjà président Lemba Sud ya Lemba Azali Awa nande konanga chargé de communication André Bazali Awa toko pesa programme pour nakosala ko tambola na ba section pour nakoloka par quel moyen ya ko bouger base pour base élément sinon tout ça na biso ensemble. Merci beaucoup président président mot de la fin par rapport à entretien à lelo. Merci beaucoup nzamba azwa lokumu ndenge toza na bino lelo na sepeli makasi na émission na bino et c'est la première fois te na obanda ko bingisa bino na section bokitaka pe na ba fédération parce que musala bozo sala eza musala na bino te kaka bino moko te mais bozo salela pona élévation ya mboka na biso pona bato ebele bayeba makambo ndenge ezotambola et nazo lobela pe ba jeune ebele ya moamba bino ba jeune to simbana to soutenir parti na biso toza batisekediste boyebi idéologie na biso bolanda banzela oyo bato bazomema bino te bokomi na ba poche ya ba politicien
batie bino na bapoche moyen bo raisonner makambo ya bien mpona mboka eza lisusu te. Yango wana naosenga na bino bagene nyonso mingi bagene ya Lemba botelema bokenda na baréunion bopesa baide bosunga chef de l'état mandat ezala bien a réussir mandat na ye ndenge esengeli. Bofanda kaka na bandako te boyoki kaka nungu moko boye mutu bafalsifier information yo oza pembeni ozwi information wana pe obandi ko transmettre ngo. Lelo nazoyoka ba information ebele mboko ekobonga te. Or président alobelaki bongo te. Président azalaki na sens oyo alobelaki makambo wana. Lelo bato ebele bazwi ba dramatiser makambo wana ba caricaturer information wana bino pe bozwi bato ebele babandi ko transmettre information wana na ndenga mabe mais bofandi ka wana calme. Yango wana nazosenga bino botelema to simba na elongo to kende liboso na ba président na biso oyo bazokamba biso na IDPS. Omoni makambo nyonso yo sala oyo la cupidité ya pouvoir bobosani base soki ke bosangisa bato nyonso na ba cadre makambo elinga kozala te. Bobangi nde muto esala bino bozana bobangi bino nyonso bobangi so moni moninga na akoko sala nga boye moninga na moso akoko sala nga boye okimiye olingo o repousser ye jeune wana aza boye eza mabe etienne atikaka biso bongo te. Moni siko makambo ndenge ekomi na parti makambo ekomi na parti ka boye mpona nini? Parce que bokitaka na babase bobengisa bato nyonso tosolola tosangana tozala na unité. Yango wana nakokoloba IDPS viva, on est là. Voilà, merci beaucoup côté OP avis par rapport à l'émission de le mot de la fin. Na lancé message na mandeko nanga ya Lemba kisi so matete nga ba limité bisika oyo tozokamba bilenge botelema vraiment bozala manipuler te basomba bino te boza ba kombata boza ba kombanta bate boye ba nini bobundela ki pe nini bozo bundela je koko akocha bino na poche te a manipuler bino te atindaka bino bofinga ba cadre. Nazo informé bino que je koko aza iloko akosala bino te akopesa bino $50 $20 bofinga ka ba cadre aboma parti aza opposant composé par Joseph Kabila et Hippolyte Kanambe asa ba théâtre na IDPS mais ayeba ke IDPS ba bomaka yango te boma Palu boma MLC boma INC sala ba parti maliette wana mais IDPS depuis le 15 février 1982 tilelo masolo ezalaka babomaki basalaki boye bapanzani tozali tokozalaka pe tokozalaka kaka pe nazo informer peuple congolais ke bocha mitu na bino IDPS ekosalaka mise de reprise na Jésus Christ, c'est-à-dire to ça la G4 ce qui fait li tiseke dia longwe tokotala bangala bazawana tokozwa mungala moko tocha na pouvoir toujours na IDPS soki alongo tokocha mukongo soki mukongo alongo tokocha musoili so alongo tokozongisa muluba kaka bongo tolongo toujours mwana mboka ndia kotambola wana yango a lancé message Gérard Nkongolo surnommé je koko mulumba moyibi ya bakable keba na bakade ya parti ozo saka na bango keba. D'ailleurs, ngana yaki travers yo. Omoni muto okoma ba manager. Omo manager ya libumu munene. Wazo bina liboso na yo. Tango zo ya dimanche. Toko lobela ngote. Bambo akanda nanu bakiti na balabala ti. Ozwaki bato machette. Mais yeba ke population eza plus que bombe anatomie. Yo sali tolobi le côté. Mais ya biso ekoza pire que oyo salaki bateya wana. Na yaki na résidence na yo na mambu ya bakombata bakangaki obengana nga na résidence na po alataki elongi ya pauvre président Etienne Tshisekedi wa Mulumba opposant historique obengana ngai ke obombi olati traître wana mais mwana nkoya zankoi ofinga ye traître mais lelo ozolata Tshisekedi ozokomisa ye comme azande kona yo. Bien sûr je koko Mulumba toza des familles, toza famille politique na famille biologique. Oza famille biologique ya Tshisekedi mais oza famille politique na été biso nde famille politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba soki au contraire ba théâtre wana naza mingi ya koloba te ezopesa nga kanda nazo bango na sentimate na pesi mbote na ndeko Igete Manaya na pesi mbote na
président historique Papi Labi na pesi mbote na nani Ndeko Boni na pesi mbote na ba fédéraux tout d'une manière générale ba sectionnaire nyonso na pesi bino mbote. Voilà ce qu'on s'appelle un entretien ensemble kola lelo bo pesa bongo merci na les grands réalisateurs ou azaki bongo na sima caméra abed les jeunes patrons caméraman oyo azelaka versement chaque soirée bato bele tout na razela versement ni na ngani les secrets entre nganaye na bato ya baebi donc merci beaucoup na madame Anastella madame Fraser en direct de Londres ou avant de la minute mon vieux Roger le combattant mon vieux Roger le combattant veo asambwisa ba griffe veo soko 6000 fachi na 12h juste na 12h5 azana yo mon vieux Roger le combattant ba salutation na yango yo bino nyonso ba bozolanda biso donc ba merci beaucoup to kutani susu Jésus Christ azongi te na mokili na ye to kutani lisusu na mikolo ekoya je vous dis merci et bisous bye.